Kinshasa mbote na zagane sengo ko ba kiboza tellement ebele ya kolanda Mag FM ya mokula lelo yango ebandi zala concentré pe mbote ne. Par visioconférence, Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a participé à qui lobby eleki na réunion extraordinaire ya ba chef d'état et gouvernement membre ya SADC. Ba détail dans commentaire. Situation sécuritaire na partie orientale ya République démocratique du Congo ezalaki au centre ya sommet extraordinaire en virtuel ya ba chef d'état et gouvernement ya communauté de développement et Afrique australe lobby eleki soit mokolo ya jeudi 13 mars 2025 à partir ya cabinet naye ya Moussala na cité Union africaine. Président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki par na visioconférence na sommet Oyo Elongo na ba chef d'état ya communauté ya Afrique australe. Présidé na Dr Emerson Mnangagwa, président ya Zimbabwe puis président d'exercice ya SADC. Sommet virtuel Oyo intervenaki une semaine après Oyo ya organe ya Troïka pe ya ba pays contributeur ya ba troupe na mission militaire ya SADC na République démocratique du Congo. Na communiqué final Oyo etangamaki na secrétaire exécutif ya SADC, sommet extraordinaire et kataki mission ya mandat ya Sami DRC pe bordonaki début ya retrait progressif ya ba troupe. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Dirigeant y Afrique australe renouvelaki engagement na bango pour apporter soutien moko politique na République démocratique du Congo na cadre ba processus ya Luanda pe ya Nairobi dont bazali ko saluer décision ya ko renforcer médiation. Sommet ya SADC ba apportaki soutien na bango na ba initiative ya kimia oyo ezwamaki conformément na résolution 2773 ya Conseil de sécurité ya Nations Unies. Tangu azwaki maloba, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président ya RDC, a exprimé ki gratitude na ye na ba étant membre ya SADC pour na ba action na bango en faveur ya kimia paix sécurité, y compris mobilisation ya ba pays contributeurs ya ba troupe ya Sami DRC dont courage paix sacrifice ezali ko témoigner force ya solidarité régionale. Na même occasion, chef de l'État de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué qu'il est sous initiative ya homologue naye ya Angola, Joao Lourenço. Oyo a convoqué qu'il le 11 mars eleki na capitale angolaise, réunion moko po na ko accélérer relance ya ba processus ya Luanda pe ya Nairobi. Yeke yo. Parlement français bazali kosenga na gouvernement na bango ba sanctionner sévèrement Rwanda pe ba passer na action ba détail. En République démocratique du Congo, 30 ans de vies brisées et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, Monsieur le Premier ministre, elle vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda.
alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. » Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'un an maintenant? Agression rwandaise na la République démocratique du Congo, 5 officiers supérieurs, il y a les forces armées, il y a la République démocratique du Congo, puis il y a la police nationale congolaise, bazali jugé na haute cour militaire pour na fuite devant l'ennemi, détail dans commentaire. 1. S'être rendu coupable de lâcheté. Après chute, il y a la ville, il y a Goma, Bukavu, 5 généraux, il y a les forces armées, il y a la République démocratique du Congo, puis la police nationale congolaise, bazali jugé Liboso, il y a haute cour militaire pour na lâcheté, fuite devant l'ennemi, puis abandon des munitions de guerre na ennemi. Le 26 janvier 2025, étant gouverneur militaire à l'intérim et commandant des opérations, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise. Lors de l'audience, Liboso et haute cour militaire, officier supérieur Oyodon, ancien vice-gouverneur policier, bazali poursuivi pour Baboïkotaki, consigne chef de l'État, commandant suprême de la force armée de la République démocratique du Congo, paye à la police nationale congolaise de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il y a Pesaki Bango, instruction que Bakoki Kolongwa ville que va défendre intégrité territoriale face à avancée, il y a des rebelles M23 soutenus dans l'armée rwandaise. Que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi ou sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Ba généraux Oyo Bazali Akize, ya Kolongwa ville à bord ya bateau moko, pe basundolaki ba troupe sans commandement et loko e facilitaki prise ya ville ya Goma pe Bukavu. En prenant fuite à bord d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, arraché par le commandant 34e région militaire, le général-major Alain Dia, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, étant gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu et commandant des opérations, quitter le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême de FARDC et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major de forces armées congolaises, du reste diffusé par lui-même. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué volontairement, occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. En l'espèce, avoir à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC,
appuyé par l'armée rwandaise, étant gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu et commandant des opérations, occasionné par sa fuite la perte d'un aéronef Sukhoi, d'équipements et matériel affectés pour les opérations à travers toute la province du Nord Kivu. Et Sengeli Boyebake, s'appuyant sur gravité Yabafé, procureur général à Talisakike, procès Oyo et Kokiko se poursuivre à huis clos. Dossier à suivre. Que les faits ont été commis dans une région où l'état de siège a été proclamé. Fait prévu et puni par l'article 68 du Code pénal militaire. Sobo commune avenue Kulumba na quartier Kingabwa na commune ya Limete Boka Mawapo nzela ebebi na ndenge ya kusakana te. Fiston Pero, reportage. Population ezalaka na avenue Kulumba pe baisager ya nzela oyo na quartier Kingabwa na commune ya Limete komi tuna soki ezalaka nini po depuis plusieurs années avenue Kulumba oyo ezalaka abandonné na triste pe propre sort na yango ndenge kaka bozali komona boye nzela ebeba na ndenge ya kosakana te boza na idete awa kaka soki moindre mvula enoki soki ozali na gauche tikala na gauche soki pe oza na droite tikala na ngambu kuna po moyen ya kolekana ezalaka lisusu te. Population est communiquée. Bon, en principe, vraiment, tous les arrêtés mis sur l'habitat qui est à bois par rapport à Nzela Oyo et Salemi, na tango ya président, il a l'air avec nous dans le pouvoir. À Salaki Nzela Oyo, na programme, na bango, parce qu'il y a 5 chantiers. L'air bassin là qui sont Nzela Oyo, c'est là qui met. Façon bassin là qui est en haut, il y a la penda, il y a la qualité malamoté. Nous avons un terrain, nous avons un marécage, il y a un marécagé. Bango bayaki baboki biso mabanga ya mike nzela basali na 2010 et ça les même pas 2 ans nzela ebebi lelo tokomi na bapoto tokomi na bamai moyen kotamboleza te mituka ezoleka te bamoto difficile à passer donc c'est vraiment compliqué. Tozolele pa bakomiti na biso moyen kutu eza te moyen koteka eza te soki tozosufri nde eza boya nzela ozombula ebeti moi beaucoup tes athées moi beaucoup m'appelle les athées je l'ai oumé pour moi mon cœur non morade brigade va comment le bac à joindre à palola qui m'a montré va toi comment coller c'est-à-dire toujours souffrir de la nzela toujours ya ba continue biso ba sunga biso bati ya miso pona les kamandela ya Kulumba kinga bo point papa ngala ni na lobaka bo etala nzela na biso Fwatia tota ela biso na biso ne ka bana commune moko atota ela biso ka nzela baba munene na biso ndenge zo pe bake bakonzi bazoya bazoleka bazokende bakoya bakopesa biso ba promesse tokobongisa soki babongisi bakozwa mbongo biso bazwi mukongo bapesi biso osilota biso kaka munoko na biso na Fwatia topesani ka mikongo to bana ya commune moko ata ela biso na likambo nzela po to sito lembi tala baba ndenge nzela eza te mai soki eye na terase etondi eye kokotela biso ntina bandako bamai ya bankuzu banya bapampex soki tozofanda te tozolala te soki ka mbula ebandi koza debu kokotele mboka ezokufa papa na biso atalela biso likambo oyo biso tobotaki ye tolingi ye po aza mwana mboka abongisela biso toza nsima mokongo na ye. Souci ya population pe baisager ya avenue Kulumba oyo na Kingabwa na commune Limete ezali se moko bamona pe nzela na bango etongama ndenge bazali komona banzela misusu ezali kotongama. Toleka ndeni na kati ya pamba bana batoka ndeni biso na kolo kati ya salite makasi balembongo babongisa Kulumba bakobongisa Kulumba te avenue principale ya munene oyo bato bakokolekana bakotambola bana bakokatisa bapapa bakokatisa ekomi salite tosepela omoni biso awa na Kingabwa toza na badepute toza na basénatere toza na baministre oyo tofai na bango na Kingabwa awa mais oyo batala Kingabwa tala avenir mondo ozomona entré nano ya namonaki Riden
namonaki mbama origen ameki asala burigen bakonga ameki asala mwa mosala bapekisi ye mpo na nini mboka boye vraiment totambola kaka boye tosala mpe na bakonti bakope solution entrée principale eza yango ye ministre ye sénateur ye député si akota nde boye akota kuna ekoteli yango tala ekoteli yaya tosengana bakonzi oyo baza plus ke bango oyo baza plus ke bango batelemela likambo oyo babongisa jalousie ezali jalousie ezali oyo azolinga moninga abongisa te pokabaye mwana mbala bebakale babongisa toyokana mboka eza ya biso nyonso eloko tozosenga vraiment na bakonzi ya mboka lokola tomoni ke président Tshisekedi aza na volonté ya kopesa biso bacongolais quand même vi moko eza mpe ya malamu na asiki concerne bainfrastructure tokosenga na bango basala biso nzela ya kolumba likolo kote oyo ndenge basali na kolumba na se kote ya église 5 Kizito kuna basali mosala très bien. Donc surtout basali biso pe espace oyo ndenge basali kuna na se ekoza malamu nzela korumela pe population akovivre un peu na condition ya malamu. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Daniel Bumba Lubaki papa dossier mususu yangoyo yeke yo Afriland Fest Bank CDAP sur opportunité na ba client na union so ba gérer compte na bango na maboko grâce ya service na bango eFest. Boye imalamu na eFirst moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo izwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, topé lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, topé lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, topé lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na eFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Est-ce possible lelo okoma kolo lupango soko sali confiance na mwana mboka Ziko Mukanga. Esaliga plaisir papa pour la ebike en tout cas la commission le pan vraiment président Ziko Mukanga Makele Lumumba le Congolais ezali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona koko makolo lopango na $1,500 ya pamba ozwe lopango na yo ya 20/20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Sele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération Komakolo lopango sur place okokuta ba dépôt ya ciment ba dépôt ya ba barre de fer ba dépôt ya mabaya ezala pe ba forage ya minene ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noke na facilité tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada ebongo opération comme patron moto ya depne na $1,300 ya pamba avant ezali ya $400
$, ya pamba, moto ya 3 pneus, $4500 ya pamba, avance ya $2000, le reste futa yengo malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okoki mpe kozwa bus Mercedes Force ya mokwake na $30000 ya pamba, avance ezali nango ya $10000 ya pamba, le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise, Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42, deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu, Oza Mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te, ozwi lopango na yo, ozwi moto na yo, okomi patron. Bakangi na to moyibi ya ba téléphone na kati ya paroisse Sainte Marie et Virginie na Lubumbashi. Badeta na commentaire oyo. Aiba kasi lelo asuki mwana mobali oyo bozali komona babenga kaye Nathan Lubamba. Tozali awa na ville ya Lubumbashi, chef lieu ya province ya O-Katanga. Nathan musala na ye akotaka na kati ya chapelle ya paroisse Sainte Marie et Virginie. Soki batu bazali kosambela ye aiba kabango basaki pe ba telefone lelo biliaki ye bikoki. Kala ke muntu akana mwenye njomela kuyaka tupipa. Nishaka kule kumachipisha kule kwa garçon moi ma petite. Nampatia 45,000 na masenga ituja. En tout cas botika na ye bisabino ke Nathan anyokola batu alelisa batu na ndenge ya kusakana te ti balaleli ye coussin po azwama. Le monsieur, ça fait maintenant 2 semaines, on a perdu au moins 6 appareils. Les victimes chaque samedi et chaque dimanche. Et le dernier dimanche, c'était les 2 qu'une maman a pleuré sérieusement pour son appareil. Papa petu panakuya ma plainte ya mingi sana, bantu bone jiplendre, baiba ma telefone, chapelle, wafungula masakoshi kama mtu konaomba. Mina tubeba ka initiative kama kwa kusema tuangalie mbele tufuatilie toni. Jusqu'à tel point que leo banamkuta ule muntu kwa ule mwenye riba telefone dernièrement. Ça, on a banane kwa riba telefone. Mvili tunambamba leo, il fallait mbele justifier mwenyewe. Kasi chance pona Nathan ezake vicaire ya paroisse nde ya protéger kiye pour malgré azalaki na kati ya ndako nzambe degra linga kozwa lozaps bozana idete. L'acte de vol, c'est la profanation. Car la chapelle, tout comme l'église paroissiale, est un lieu de prière. Beaucoup de gens ont été victimes de vols, des sacs, des appareils téléphoniques ou même l'argent par des personnes non identifiées. Et aujourd'hui, nous étions tous surpris. Aux environs des 12h30, j'étais chez moi au salon, après la prière avec les charismatiques, que le gardien vient frapper à la porte pour dire que M. Labé, nous sommes tombés sur un voleur de téléphone. Tala! Noko Nathan, ata yo moko, okomisi église bilangana yo, po olelisaka ba fidèle. Donc tango bimakana ndaku, osokoli pe, ba monike ya Nathan, ake église ya Nathan, ake kusambela, nzokande, ake kop na ye ya Nathan, ake ndaga kuiba. Hey! Nkadia mpemba. Yeke yo! Nampatia 45,000 na masenga ituja. To poursuivre l'édition ya mokola lelo na page noire oyo. Bafami Isaso, Bokinda, Yengaende, Pemuya, bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya grande-mère, mère, grande sœur, tante na bango na kombo ya Isaso Beni Marie-Jeanne Ouakufaki depuis mokolo ya mardi 4 mars ileki.
na yango libote bongisi programme ya matanga boye veillée mortuaire ekosala mokolo samedi 15 mars 2025 na salle des retrouvailles na des bonhommes référence sur des moutons. Le lever du corps est prévu pour na mokolo ya dimanche 16 mars na morgue hôpital général de référence Yanjili, suivi une exposition na salle pe mise en terre ekosalama na cimetière chemin de paradis. Communiqué Oyo et pesami pona ba nyonso ba ibaki maman Issa Sobeni Marie-Jeanne. Fédération congolaise ya football association Sengeli Boyebake commission des recours P ba délégué désigné pour la ligue nationale bazalaki na réunion monene ya sensibilisation lobby qui ba détail. Rencontrer nos délégués qui sont au niveau que nous avons désignés au niveau de la Lina Foot, Ligue des jeunes et Ligue féminine, pour pouvoir le briefer comment ils doivent organiser ce processus dans le traitement et dans la réception en cas de recours. Donc c'est comme ça que nous avons appelé nos délégués. Nous avons eu à échanger avec eux sur la réception et le traitement de recours. Hormis ce qui est prévu dans le statut de la FECOFA ainsi que dans le code électoral et les conditions prévues par la commission électorale qui a été déjà publiée, nous avons martelé par rapport à l'heure et puis le respect des dates. Donc l'heure est très important quand les recours seront déposés. Donc l'heure, nous avons martelé sur l'heure, même si ce n'est pas prévu au niveau du code électoral, mais nous avons martelé sur l'heure que le dépôt des recours doivent être déposés de 9h et se terminer à 16h. Nous avons martelé sur ça et nous avons répété encore sur les dates qui sont pour la réception des recours, le 18 au 20. Donc c'est ça, ces dates-là que nous voulons que ceux qui veulent compétir plutôt de venir déposer leur liste dans les délais et avec le respect de l'heure. Magafema Mokolalelo Komina Souka, merci pour la confiance et fidélité. Tikana Ibisabino que pour la réussite, il y a des événements na bino et si vous allez c'est mon corps, salle de fête et d'événements. Élégance dans le quartier, bon marché, juste un rond-point, bon marché. La commune ya Barumbu, Koutaba service ya Kitoko, parking assuré. Nyonso, ils allaient vraiment impeccable. Paix à prix. Yabana Mboka. Merci Natore Sati Bozalaki, Nasima ya caméra, régie finale et celle qui signé. Ingénieur Gelor Mouya. Bama Tabakita, Babal Kalmabele, fils Manina préféré.